yango Xena za na bomoi bandeko bozana ye na poto bandeko bozana ye na France bokutana na Xena botuna ye problème ezali nini soki ezali problème ke abetaka mobali eke mobali alingi ye kaka bopesa ye conseil azonga na ndako ya mobali bofandisi mobali bofandisi bango bobongisi soki ezali ke abetaka mobali na famille na ye balingi lisusu te boyebisa Xena yango yo aluka musala soit abenga ndeko prince apesaka ya jani musala ndeko prince Shabani akopesa ye musala mais a se comporter bien atika kwiti atika bitumba ezali bien ezali kutu bien makasi oyo kosunga pendant que ndeko azana bomoi ezali bien makasi oyo kosunga ndeko po achela eba moyen oza comédien mutu moko amonani aidaka yo apesaka yo mbongo ya retourner pour permettre yo lobi opumbwa de yo moko ezali bien ezali malamu makasi mais moto oyo pe estimer ke napesa pe cotisation na nga na sima ya mowe mbongo wana bana balia ye pasali kaka bien ndenge geste oyo bandeko na biso ba comédien basali na otolanda Michel Gou alobele romoko to ko vouloir te bato kala o ba gagner mbongo na théâtre te to ko vouloir bango te o ba gagner mbongo na théâtre te c'est parce qu'il n'y avait pas assez de sponsors, il n'y avait pas assez de moyens mobilisés autour du cinéma, autour du théâtre. Mais lelo il y en a. Lelo au moins, je crois que Bissonionso, Tomoni affiche déjà Bimi avec accompagnement ya Soule Kauka, Bisikap Tomoni Bandeko, ba Mobikisi, ba Vue de loin, Tomoni ba Jérémy Shabani, ba okende ko se produire en Europe. Forcément, disons que tellement moi c'est Azarana, moi, Azana, comment je peux dire, Azana considération, na poto, ceux qui ont pas la paix, ça tout en rapport, pas assistance sociale, donc Kabolane Bango, Kabolio, on va le na point na yo, moi c'est pas que na point na yo, pour ma déguise à la tête, quand j'appelle moi sur 100 mètres, c'est des arabes, c'est rare. Tika ya pasteur Mike ndenge bazwa ba pesa e garde ya bana. Ah OK, OK, je comprends. Irresponsable. Voilà, parce que moi, même si je suis dans la classe, je pose la question que les vacances, est-ce que les parents ne papa et maman ça va, tout ça, je vais rapport je me suis interpellé bino. Babengi bino na école, est-ce que comment ndenge les grappa na bino? Est-ce que bana bazaka à l'aise, baliaka bien? Bino bo mo ka ba tuna bato ba bana poto ba yebi. Donc on a bana bazalaka, faut ko jora soit bana na o bien, atomoni ko ko kate oza na loko te ça que fort, bana bazalaka toujours bien. Na poto ina ngo petit na kisasa ezali libanga na obokela motute oya ki kolela oya ki osala buzz ya ki osala buzz yango moni même ke bomona groupe ya batu na aéroport bango bafandi balati na ba t-shirt ya comédien moko oboyebi batelemi na aéroport bazozela ngai Yams Tadi na Demer na Sarah to ebite soki biso nde mfale to ya ko bimisa corps to ebite soki biso nde famille ya Kondo Jani o akufaki po biso nde mfale ba ya kopesa mbote ya corps ezokita to éviter ce qui des papiers mouchoirs au fallait pas penser la main à Missou. En tout cas c'est très déplorable ce qui ne devons profiter pour que tout ça les layango buzz. Merci. Mais nous ne pouvons pas accepter que le col a tous les banans et battement ne pas coller sur ça. Il y a des gens qui vont faire ça. Où est-ce que tu as un peu de poids? Babouka Zalou. Maman, où est-ce que tu as un peu de visa là-bas? Nazara gère ma boutique. Et puis ma boutique à ma foute, et ça bloque en liaté. Toi et moi, toi et qui tu es. Avant de nous connaître, fou moi, mais le maman, sous il fallait payer le bas. Fais ce que je te demande. RMT Multi-Service. RMT Multi-Service. Receive money today.
RMT en sigle multi-service. Monsunge Yaba Congolais, ya RDC, P ya Poto. A à disposition d'Abino, service ebeli, ya qualité, na rapidité puis fiabilité. Tindambongo en dollars tout en euros, na RDC puis Angola à partir ya Europe tout ya Amérique, kaka lilo, libota pe et zuilelo. Ajuda dos congoleses e dos angolanos em Europa. Se você está em Europa, agora é possível de enviar dinheiro no nós que estamos em Angola e a receber em dólar. Service et remise express, à domicile, tout par transaction mobile. Notez bien, na Angola, RMT multiservice, Azali Kopé Sambongo, na dollar et non en kwanza. Agora é possível. Contato 923 38 66 15 923 38 66 15. Ah, petit problème. Vous avez quoi de nous? Aux humbons, on a pété. Olingi Kokutana, na RMT multiservice, comment na adresse Oyo, Pebenga, na ba numéro Oyo. RMT Serviço ajuda de vocês que estão em Europa e nós angolanos. Voilà. Bonjour. Rapidement, vidéo en haut. En fait, dans l'anda qui en haut, il y a 2 ou 3 jours passés. Mais il fallait quand même avoir les éléments. Attendons sauter mes mingi pour venir appuyer les réponses dans la Sabino. Je pense que dans le groupe Oyo, vous avez un devoir de vous poser la question. Nous avons une réponse et permettre à tout ça d'analyse. Dans mon vidéo, place Zena, Azosenga, maman Denise, a aidé par rapport à la difficulté de soit à mon poto, à Mukanda, mais à la place à Kofandate, à Mukanda, mais à la place à Kofandate. Selon l'élément on a zui Zena azaki na mobali to azana mobali comme on est papi azana mona babota mona moko comme ne ramedi mona on azaya moi si Martini arrête de déranger abota mona moko ya moi si comme on a ramedi Zena selon mon information to azana mo bazaki couple na bango couple moko bien mais selon ba version ya batu parce que boyebi biso bon on a biso pesa ka information ba vérifier te mais ba yo balancer Zena azalaki na ba pratique ya ki lesbienne nde mobali ya go kangaye tant mobali alinga telemela ye abeta mobali azokisa mobali je crois utiliser kelo moko arme blanche moko azokisela mobali yango la police ekangaka ye ebimisa ye na ndako. Bon ba question musu bo pozinga na lingi bande rebelle pe baza awa ba pe bande kwa diaspora na kati ya groupe ba bande kwa diaspora il faut tous se mettre d'accord sur un point. Est-ce que ndenge babimisaka mobali soki bamoni ke a commis danger pour na mwasi nde babimisa mobali bapesaka ye 100 mètres. Est-ce que bapesaka yango pe mwasi donc voilà na éviter so bapesaka yango pe mwasi. Donc je crois que bandeko baza na diaspora ba osunga biso pour que ba répondre. Mais avant tout to mekana nous kotala pe élément oyo ya Zena na hôpital et puis to zonga après. Merci. Le cours la osunga batamba 10 000 na 5 000. Maman Denise artiste na yo pe Zena ye oyo 15 ans yango oyo na France na kotisi ba demande mais ana mukanda ngana o nazana mukanda ngaza mukanda tala mbula to mvula nde babenga keso beta nana mukanda mais na on souffrir na mboko
bopesaka valeur te na mboka, bopesa biso mpe valeur na mboka. Mama, bacontrat nyonso bosinyaka biso batriste tonyokama na mboka poto tokóma bafemme de chambre na mboka oyo ya poto zela na bino ye toa 3 heures nauti mosala te mpo nasalaka me lelo nauti mosala te naopola mbula na miniti oyo mpe bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bo na loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka tonyokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarshe nyonso nasali nakotisi badossier nyonso baorépondre nga te ti sikoyo na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naonyokwama yaya mama Denise Nyakero motema ya vana biso. Voilà, je crois que bandeko botu mona vidéo ya Xena wana na hôpital. Botu mona vidéo ya Xena wana na hôpital. Bisika wapi vidéo oyo pe ba publier. Je crois que audio na ngata on sala ngo boye lokwa to publier yango yango na chaka na exemple ya ba vidéo wana nde bo moni vidéo wana mais bino na tindeli bino ngwana groupe. Bon, selon ma version autour que vidéo wana ça date de 2 ans. Vidéo wana ezali ya mokolo Xena bundaka na mobali. On doit encore vérifier bundaka na mobali na vidéo wana bomoni. Après je crois que toya komona apparition ya Xena na matanga ya Jani. Na matanga ya Jani to mona ki vidéo ya Xena. Ndenge apesaki pe point de vue par rapport à ma réunion sur l'équipe, par rapport au comportement et à la brune. Je crois que si tout va bien, maintenant tu as bien vidéo comme ça, na obtient un peu bacha yango na air audio na ngawe kolega. Bacha yango tout le monde na vidéo ya en fait tout ka partie na matanga ya Jani intervention ya Xena. Voilà. Je crois que Bissonio Stoki intervention ya Xena. Le lenga zopé sa conseil par rapport à Makamba la brune. Ngana ina zonga na place Xena zo senga aide et pas maman Denise. Naina soto bito analyser na bino. D'abord ko senga aide et pas maman Denise et ça problème té. Mais ezali ka makamoto vivaki yango na maman Olive. Et comment qui muta théâtre bela maman Olive muta zong saboy maman Olive. Il faut d'abord te reconnaître que ba maman on a soki ba ko sunga bata théâtre ezali devoir té ezali obligation té. Ezali juste motema et touti a préféré à ça la geste wana. Sikoyo à un moment ça décourage. Ça décourage comme on a que mutu soka sali geste une fois batu batiena mutu qu'il faut continuer kaka kosala yango et comme le roi sujet dérangement mutu mususu akoza pas zaki na idée ya kosala geste mais a omona sona sali yango ka une fois ba omona ke nazana mbongo ebele alors faut na continuer kosala so na pesité ale lobby ba kofinga to ko senga ba intervention ya ba première dame peut-être parce que bango bazaka pemeni ya le garant du bon fonctionnement de loi de la Constitution pour que ceux qui leur ont réseau Simbaté a interpellé quand même ba juge to banderomousus pour que baya ko aider mais tokoko comme ça ba maman wanate on dirait les boulot ya mbongo o biso photo tokenda kozwa. Le théâtre congolais, je pense que Naotolanda Michel Gou à l'obéle Romoko, tout qu'on vouloir te battre kala o ba gagner mbongo na théâtre te. Tout qu'on vouloir bangote.
oba gagné mbongo na théâtre té, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de sponsors, il n'y avait pas assez de moyens mobilisés autour du cinéma, autour du théâtre. Mais les lots, il y en a. Les lots, au moins, je crois que Bissonioso, Tomoni affiche DG Bimi, avec accompagnement ya Soule Kauka, Bisikap, Tomoni Bandekoloka, Mobikisi, Vue de loin, Tomoni Jérémy Chabani, Baokendeko se produire en Europe. Et ça, tu es un musicien? Non. Et ça, juste un spectacle, il y a théâtre. Et Baouti na théâtre populaire. C'est une première, nous encourageons. Les lots, bon et belé, comme ils mobilisé autour du théâtre. Mais Bandeko, Basala qui peut théâtre kala, peut-être au Bazoua quitté. Bakoui ko s'accrocher na ba première dame. Pona ko senga vidéo wana ngesa na nga pas cité salinga de Sony. Et salinga Sony comme on ande comme ya théâtre koloba, naza na poto, naza na nga na mukanda, mais nazo la libanda, nazo souffrir. Ah. En tout cas, ça ba point de vue na nga personnel. Na ebi ke bobo attaché yango nenge comme d'habitude mesana point de vue nangai comme point de vue à mon hôtel yango moi tout ça la rappel makamona bokebi pour makamona biso vraiment et en tachakapé et là na moi ko bokabwani siko na lobela makambo siko na lobela makambo. OK, tozongi na sujet namoni tomoni vidéo ya Xena asengi aide pa mama Denise pour na lobaki la libanda azana ba difficulté azo luka place olala mbule bandi boyebi na salaki ba analyse mongo na mona ki bandeko ebele ba s'acharna ki sur nga na ba commentaire pona ba o ba comprendre ki te ba msuso pe ba comprendre ki tant on oloba ki ba tebele bazwa matanga ya Jani lokola occasion ko sala buzz. Moi je pense que o eza suite logique. Il y a buzz oyo bandeko pele basali na matanga ya Jani. Xena zela ki ya Jani akufa pour que ye pa ya na tourna ye ko ya ko senga aide erazana na bomoi basunga ye. Mais moi je me pose la question de savoir bandeko na biso tant on monique on investir na poto et simbité zonga na kisasa yaka ko bandela ko luka. Pour nini toko que ça ba famille na biso soni tina ba niveau oyo. Je pense que bandeko na biso bazab artiste, bazali ba musicien parce que ba musicien peka bazab artiste mais bazap na ba famille. Bazap na ba relation. Ce qui monto comme na niveau ya osenga aide na TV, c'est que na niveau ba relation na nyonso esimbité. Yango na télévision pour na osenga aide. Bandeko ba comédien bota la kaya Xena yango azana bomo ito lukate lobi azala te poto banda luka faute zaki ya mobali to faute zaki ya ba comédien basunga ki ete yango yo bokende kotuna Xena problème ezani nini soki na poto esimbité azonga na Kisasa aya ko sala théâtre le yandaya afanda na Kisasa asala théâtre na Kisasa e poto abeti tout azongi azo vivre na Kisasa yango yo Xena azonga Kisasa. Parce que l'information autozui, ce qui est livré, que Xena bande ko beta mobali, que Xena mobali a bengana ki parce que abande ko tchaba kwiti, que Xena ba retrouva gaye na banganda nyonso ya poto et kozala pas si to souhaité te mais lelo en cas de problème, bomo na bande ko musu ba yeko sala analyse ba na mawati. Ba chepe na mawa de côté ba bandi ko juger mo wey selon ba fait, selon ba makambo ya bande ko sala tango zagi na bomoyi. Yango Xena za na bomoyi bande ko bozana ye na poto. Bandeko bozana ye na France. Beaucoup tana na Xena. Botu na ye problème ezali nini. Soki ezali problème ke abeta ka mobali et que mobali alingi. Alingi ye kaka bo pesa ye conseil azonga na ndako ya mobali, bofandisi mobali bofandisi bango bobongisi. Soki ezali ke abeta ka mobali, mobali na famille na ye balingi lisusu te. Boef sa Xena yango yo aluka musala soit abenga ndeko Prince. Ndeko Prince apesa ya Jani musala. Ndeko Prince Chabani akopesa ye musala mais a se comporter bien atika kwiti atika bitumba. Soki ezali ke asala ka yango te ezali ba difficulté peut-être azui chance ya kozwa formation te en tout cas boko tizele mbongo billet azonga na Kisasa bolukeli mbongo ya garantie azui ndako bandi ko fanda azongeli théâtre
bandeko bazo sala musala ya théâtre bazo vivre bien na Kisasa bazali. Cardozo azo vivre bien azara na Kisasa. Brifi la merveille azo vivre bien azara na Kisasa sala peka théâtre. Donc bazali ebele papa le mabano koti na ndako moni pe ndako stable avant ndaka na Kisasa. Papa Serge Mwembo avant ndaka na Kisasa. Malamu na fana na Kisasa na ndako nazofuta 300 400 500 dollars kena ko fana na poto na pola mbula libanda pona bele la mama Denise aya ko sunga ngai ekomi ko sala na pasi na soni yango moni ke mida amankaki biso respect pona kolobake bakundaka biso na tap soki tapoter, donc ça veut dire que bazo kunda biso na cotisation na kolelaka ba politiciens ba ko aider biso. En tout cas, ngai na roboya te lelo so nza ma permettre que na kinda avant na simana ngai batika la kosunga moi si na ngai basuka mbana na ngai na roboya te, mais je ne travaille pas pour ça. C'est maintenant que je dois travailler, c'est maintenant qu'il faut y kolisa moi si na yo bundaka lukaka ndena o bunda boy to lukaka to bombaka po soki lobi nazana nazate oye bandengo ko s'en sortir. Tu dois être une femme qui se bat. Je dois préparer les enfants. Bon, c'est la aide. Bon, c'est la tête sur la koufi. Bah, ça la cotisation. Si bon, ça la cotisation, tant mieux. Na robo ya te bobo ya ngote bozoa. Mais bozoa attitude de famille à Diana. Na lobara toujours famille à Diana. Tant ou bata théâtre tozoya. Tant en fait tant ou bata bazoya bazo ça la polémique. Bazo lo baké ya gabi mutabomi si Diana pour na ba tension famille à Diana bazaki na attitude mo responsable. Ba loba ke ndeko na biso abelaki akufi mutabomi si azate. Tangu koto bazo beta porte pas ministre oh ba beti pas ministre oh ba beti pas ministre oh famille ya Diana ba benga ba comédie pour ba yebisa bango toza en mesure okunda ndeko na biso mercredi parce que to sombi libulu to louer corbillard toza na mbongo ofuta na mort toza na mbongo osombela mba olatisa ye yango to lito informer bino boya ko assister parce que bozali famille na ye ya musala bongo nde epesaki biso bato ya théâtre makasi ya koloba bopesa biso ata 3 jours pour que biso pe to participer famille ya Diana bazela te bayoka soni bazela mbongo cotisation ya mutu te basangisa entre bango. Heureusement bandeko ya théâtre pe le roi totika na raté surtout na ba moment ya bongo basala ki vite fait o ezalaki bayaki ba contribuer ki na matanga ya Diana. Soki tozali na ba famille eza responsable lolengi wana. Tobo ite son de quoi koufi ba cotiser ba paie sa famille. On ne refuse pas parce que moto eko sungabino ezala pendant de quoi zobela. Ezali bien, ezali kutu bien makasi. O eko sunga pendant que ndeko za na bon moi, ezali bien makasi. O eko sunga ndeko. Poitie la ba moyen. Oza comédien mutu moko monani aidaka yo apesaka yo mbongo ya retourner pour permettre yo lobi pumbwa de yo moko ezali bien ezali malamu makasi mais moto oyo pe estimer que na pesa pe cotisation nga na sima ya mowe mbongo wana bana balia ye pa sali kaka bien ndenge geste o bande on a biso ba comédien basali baké na famille ya Jani ba pesi mona nyonso 500 €. Je rappelle ici KFC Mukolo restaurant KFC. Oh, bisogno sotoebi et expert il y a chicken, expert il y a restauration en matière de poulet. À Komara na 70 ans, a investi ça na moins de $200. Les lois à millionnaires. Donc ceux qui m'ont tapé sur $500 pour investir, et zali mbongo. Restaurant comme dans KFC, yangona KFC. À plus de 70 ans, avec moins de 200 €, à Ebeka Kotumba Soso. Les lois azali parmi ba leader na restauration dans le monde. Je tourne, papa. Pourquoi ta maison est plus comme c'était? Parce que j'ai changé les meubles. Voilà, moi, on a beau comprendre. Donc, heure yango nazobele la papa Henri, Ozana Poto. Quand on m'a vu tout œuvre d'art, Ozana Poto. Nabeleli, président 2 minutes, Orozonga. Président la duchesse. Hans Luzolo. Bino nyonso bandeko bozana poto. Metampinga. Bandeko nyonso bozana poto. Heure yangoyo. Papi Kader. Papi Kader. Bandeko nyonso bozana poto. Heure yangoyo. Moment ya kosunga. Papi Kader na bandeli parce que na tchaki pose Papi Kader bandeko nyonso obo akana poto
Xena a une situation où ils sont compliqués. Tu évites ce que ils ont la volonté na ye, tu es allé contre volonté na ye. Mais situation avec Xena, tu es qui est azo senga. Oh, je tourne d'abord. Bandeko oyo nyonso bozali na poto ya ba comédien. Boyo ka sonnette d'alarme ya Xena. Kokende kokuta na ye elakisi kaka te kokabela mbongo. Bo kende bozali sur place bo s'imprégner na problème. Bo eba problème ya Xena eza nini? Est-ce que ezali version tozo ka la police abengana na ndaku parce que a bandaki kobeta mobali et puis en plus de ça bo zelana ko tsande komoko en ligne s'il te plaît. Je tourne d'abord. Bo zela d'abord na ko tsande komoko azape na bino kuna na poto na France pour kameka ko informer biso toyeba soki ezali réel que na poto ba boto la kapé ba bengana kapé moi si allô bonsoir maman ça va ouais ça va natanga kombo na émission to na bomba ça va c'est bon to lis juste toutes les informations moko parce que awa audio nazo sala oyo na sango na groupe mo bandeko batuna nga ba question mais na lexaka yango pe na TV dans oleka na télévision est-ce que nenge soki mobali azali en fait ba juger que mobali aza sauvage contre moi si nenge ba pesaka 100 mètres est-ce que ba pesaka yango pe na mobali et est-ce que ba pesaka pe moi si 100 mètres soka beti mobali na e abeti violemment mobali azoki ba pesa yango pe moi si forcément ils ont que tellement moi si azara na moi azana comment je peux dire azana considération na poto bako ceux qui ont pas la pesa tout en rapport pas assistance sociale bon kabolande bango kabolio mbali ki na kwena yo moi si pe ki na kwena yo pour ba dégeza la té ko zo pena moi so 100 mètres c'est c'est rare. Parce qu'on a une situation où bah biso awa ndeko na biso Xena que ba pesa autorisation à mon moi na kaka une fois par semaine moi na tika na maboka mobali est-ce que situation on a pesa rabati qui garde total et pas ya papa moi si ba considérer gaza sauvage aya kaka ko mona moi et puis une fois par semaine est-ce que c'est possible na mibe on a bino kuna oui eza ko to ebele ba maman baza ba irresponsable qui par moi na té aujourd'hui moi na té mobile tout à fait c'est d'accord rapport moi na ba mon na école qui ndaka salité moi na zona na école parce que tout na moi na ba koya petit na ba obenga ba parents ba interroger ba parents pourquoi moi no moi na chose pesa ba rapport mbali pesa zo pesa ba moi que maman ça irresponsable bon ça garde moi ba pesa pas papa netika ya pasteur Mike ndenge bazwa ba pesa et garde ya bana ah OK je comprends rarement ndebe abesa papa garde avant la maman ça irresponsable. Voilà parce que moi même si pas que dans la classe ba poser ba question que les vacances ba sombela nini est-ce que na parents na ndako les karaneni papa na maman ça va tout ça comme on a fait ba rapport ba koma je me suis pas interpeller bino ba bengi bino na école est-ce que comment ndenge les grands na bino est-ce que bana baza à l'aise ba dia bien bino bo mo ka ba otuna ba to ba vana poto ba ebi donc on a bana bazalaka faut ko jora soit bana na bien ato moni ko ko kate uzana le côté ça fort bana bazalaka toujours bien. Ah ça va merci que wana ce que za question te wana za préoccupation mais bino batu boza na France kuna botala rapé théâtre tozana ndeko moko ya mwasi Xena za kuna est-ce que bokoki ko approcher était parce que audio ekoleka bogo approcher te boye basoki problème ezani ni parce que batunsu ba oloba que y a betaka mobali c'est à vérifier a betaka mobali y a tchaka masanga na immeuble en fait une chose aussi soki moto tchaka kwiti mingi a tchaka makelele na immeuble donc ba déloger na immeuble wana ba voisin kane ba obenga la police ba funda ye la police oya akolandela ba on peut avertissement ko ça la beauté aux onze abso comme ça n'est de trop à ce moment là ne ba robimisa yo na immeuble. Ça va merci beaucoup merci vraiment pour la contribution na obenga soto aussi ici audio et vidéo na bisokas. Merci. Bon, je pense que bandeko boza na France aux contradictions ezali donnez-nous des éléments pour nous lobaki ndeko na biso akosi na comme déjà na suka eza na audio to même maman la première question pourquoi bozo loba makambo ya Xena te
Kaka Makambo, il y a belle vue. Merci beaucoup. Maman, je pense que rapport moko ezate entre Magamazena et ma belle vue. Sauf que Bangonia Soubaza, actrice et comédienne, biso tout ça la promotion, il y a Misala et Ndeko belle vue. Mais le gros sujet en toile, on est censé répondre à vos préoccupations. Et voilà. Xena Balate, je crois que Boyoki réponse officiellement peut-être non, mais Azaki en couple, nan ndeko moko mone ndeko papi. Ndeko papi, babota mwana moko Ramedi. Ramedi azali mwana mwasi. Toyoki bakangaka ye. Bon, soki ba information oyo ba ebisi biso ke mobali akangaki ye na mwasi mususu lesbienne eza ya solo. Suite nango eza que tant mobali akangaka ye mobali aluka se plaindre abetara mobali azokisaka, mais c'est à vérifier parce que nous ne voulons pas salir la réputation d'une personne sans avoir des éléments de preuve, donc c'est à vérifier. Bandeko ba moni ki bazana ba élément et puis vidéo à hôpital wana to balansaki bandeko belé ba obi ezali vidéo ya mukolo yo azokisaka mobali eza vidéo il y a 2 ans passé, donc il y a 2022. Bon, en commentaire bon mais un peu ko expliquer biso situation. Zena asengi aide, c'est vrai, oui, Zena asengi aide et pas Maman Denise. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que, en tout cas, les comédiens, tant que tu as un bon moyen, tu vas investir. Naoucho lo bayango à long et à large, tu vas biso. Mais que ça ne soit pas la base. Nous devons transmettre aux générations qui viennent après nous. Il faut travailler pour gagner sa vie. Et non tous les raba aide. Oh, ya Willy Moucheni, ya Nani. Ce qui va kabelio, c'est bon. Mais ils ont moussala ou ya rosalo sali, t'as la liste à papier mounene. Donc, en fait, la mendicité télévisée, ça vraiment, moi je ne suis pas d'accord. Aux alamoutos obédience, en tout cas, ça valeur on a transmettre et surtout aujourd'hui nous sommes des personnes publiques, donc vraiment comportement n'abissue il faut il y a Willy Moucheni et Zapon à remercier. On reconnaît qu'il soutient l'activité culturelle et belé. Donc nous ne pouvons que le remercier, mais Ezalate parce que na simanango nazozela ya Willy Mouchen il faut kakape sanga quelque chose. Tu es artiste comédien, investir na musala na yo. Tu es artiste comédien, au monique zappé na ba capacité à investir dans domaine mususu. Vas-y. Je crois que la dernière comédien comédien basungaye. Ça va ngape na za comédien. Bisungi déjà to PCA yango. Donc bandeko baza na France, au baza sur place. Beaucoup n'est pas zéna, beaucoup tananaï boy ba soke za problème nini, soke zali pe buzz, suite il y a buzz, il y a ndenge bazo profiter na matanga ya Jani. En tout cas mettez en commentaire comme vous voulez, ceux qui veulent insulter ça n'engage que vous, mais nazote abino botika ko finga parce que bana abino pe batala ba commentaire, mais moi en mon humble avis, ba tu belé na matanga ya Jani, ba profiter qui na buzz et c'est un mauvais comportement que moi je n'encourage pas. Que moi je n'encourage pas ba misusu ba komisi yango télé-réalité alongoli yango vraiment banana poto ye nango petit na kisasa ezali libanga na obokela motute oyaki kolela oyaki osala buzz oyaki osala buzz yango moni même ke bomona groupe ya batu na aéroport bango bafandi balati na ba t-shirt ya comédienne moko oboyebi batelemi na aéroport bazozela ngai Yams Tadi na Demer na Sarah toyebi te soki biso nde mfale to ya ko bimisa corps to ebite soki biso nde famille ya Kondo Jani o akufaki po biso nde mfaye ba ya kopesa mbote air corps ezokita to ebite soki biso nde papier mouchoir o fallait pas penser la main ya misu. En tout cas c'est très déplorable soki ndeko moko akufi to profiter pour que tout ça les yango buzz. Je pense qu'il y a répondu à beaucoup de questions. Pour la question il y a Demer à Kaboli Batona Belleville, je crois que dans sa vidéo moko à part audio moko plutôt à part pour nous expliquer bino est-ce qu'elle demeure à Kaboli Belleville na batu. Et puis pour la question ya makamu ya pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbie na maman na biso oyo azo a komisi Yesu mobali na ye azo lira photo ya Yesu ti na mbebo. Donc je crois que si je on a plutôt ça là un audio mususu à part. Voilà ba pasteur bazo pesa ba publicité na bango et pas bato ya mafinga pour que basa la bango promotion to traiter en autant on azo sala audio ya makambo ya pasteur Mike. Je pense que biso to kena analogie ko na le roi to finga te to tanga ba kombo donc so se sentir lésé nzela parquet za na ngwana nga pete mnatinda bato kuna donc kendeka tout droit
Merci Tobo Sanate, comme d'habitude dans Suksina, Mama Tina, Olingo Tina Mongo na yo, na Kinshasa, na Angola, contactez RMT Multiservice. RMT Multiservice, ils vont permettre biso Totina Mongo na biso en bonne et due forme, mais Azaline de Konabiso congolaise. Je crois que bon mon appel numéro na ezo le kawana na bande passante. Azaline de ko moi si congolaise ou azo ça transfert à Mongo. Pourcentage neza moké. L'agence a mindé l'écoute et le matin, donc il y a vraiment un pourcentage mouquet. Et puis ceux qui ont soutenu la orphelinat, vous avez besoin d'Otinda, ça qui a l'osso, ça qui a foufou na orphelinat, contactez Kaka RMT Multiservice, il y a Mama Tina, au sali virement na yo. À partir de virement, au sali commande à biloko. Moyen de transport est disponible, barosomba ça qui a l'osso, barosomba ça qui a foufou, au PC adresse orphelinat, Mama Tina. Akei kotika yango tikuna. Donc merci na bande union sobayoki audio oyo bino pe bata ba question bon aux a droit na bino to ça ba heure moroté ba question mususu heure ba 2h du matin ngakuna nazo ronfler déjà. Merci beaucoup et on se revoit prochainement. Bye.